Nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso ya Mokolo Lelo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana makala, boza wapi. 3 Exa Production TV Lelo. Doye ko visiter bino. Akana système ya santuto manandenge ya bokamu na boka kokila. Awa toza na avenue Kimwenza, chaussée de Kimwenza yango oyo. Ndenge boko komona yango bétonné. Kimwenza bétonné. Remarque à liboso, tosali awa eyaki bakaniveau déjà ezotonda déjà ekomi korefule mai na ngambo oyo bacure baye kolongola mpe bamatiti te. À gauche tout comme à droite. Tosengi na bakonzi na biso, bakonzi ya commune. Soki bakobwaka misu ngambo oyo parce que avenue oyo nano efungwami officiellement te, mais tala ndenge déjà ba caniveau etondi na ba immondice kaba lisolo pesa sango kaka na système ya sankutoma na ndenge ya bokamu na boka kokwela. Émission na biso ya mokolo lelo tokotambola na quelques balabala ya commune ya Makala. Ovanda na Makala, okola na Makala, ofutela na Makala. 3 Exa Production TV, toye kopesa yo opportunité. Omona lisusu Makala otika kala. Na droite na biso quartier Kabila. Et l'autre kotambola na tronçon kolongwa direction oyo toza ya Kimwenza ti université.
Kimweza ekoma bétonné kobanda Kikwit ti rond-point Ngaba. Béton na béton, trottoir aménagé, caniveau construit, bordure construite. Merci. Na bino nyonso bolandaka biso, merci na intérêt particulier bo accordaka na ba émission na biso. Bana makala boza wapi? Makala na bino yango oyo makala botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Mbote na communauté 3 hectares production TV Mobimba. Mbote na papa Frédéric Kalidia en Allemagne. Mbote na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Mbote na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Mbote na maman Jolie Ngumbu depuis Paris. Mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta depuis Irlande. Mbote na Patrick Bokolomba Mpela depuis mboka ya Macron. Tozo avancé na Kimweza. Mbote na Emile Mweni depuis Manchester. Mbote na Joachim Yelenge mwana États-Unis. Mbote na Fabrice Ndombele depuis Ville-Amen na États-Unis. Tuna Kimweza ozokende Kimweza ti Manzengele Bokoto faut s'abonner, faut partager, faut liker. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Mbote na papa Sano Bakala Jakuba Akilas koekipie na biso ya mukolo na mukolo. Mbote na yo mutu olandaka biso menano osabona te osengi na yo pe osabone activer cloche ya notification po ozangaka ba video na biso te bana makala
makala na bino makala botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te kaka ndenge tomesana kolakisa bino kisasa na bino botika kala lelo toye kotambola awa na makala tobandi video na biso na chaussée de Kimwenza tozokende nango ma nzengele bokota olandaka biso menano omona quartier na bino te na baémission na biso benga biso komela biso tokokende tolakisa yo mpe repas na bino bana quartier Salongo à gauche na biso quartier Salongo bokota makala botika kala makala yango oyo chaussée de Kimwenza nzela oyo soki esili éco-désengorgé avenue de l'université parce que à partir ya Victoire okozwa Kimwenza oleki bakauka oleki bayolo oleki awa na makala oke kobima na rond-point ngaba sans pour autant koleka université bana makala na bino botika kala makala yango manifestez-vous dans les commentaires kabali solo pesa sango toujours na système ya bukamu na buka kokwila 3 Exact Production TV oye ko visiter lelo makala awa toza na croisement ya Kimwenza ma nzengele lelo tokende rond-point ngaba te soki okende na droite na biso ozongi Kwilu okei maison communale ya makala awa tozwi ma nzengele oyo ezozongisa biso université na gauche na biso quartier Kwango bana Kwango boza wapi Kwango botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te manzengele botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te manzengele betone masula kobangolaka motema ye merci na mama Koko Kuzaya na mama Madonganchi depuis France Mpombato de Tukin Thierry Chako Omokoko
depuis France. Mbote na pasteur Olivier Tabala na église du Christ charismatique prospère na Londres pe na Kinshasa Ntsele. Bana Manzengele bana quartier Congo Manzengele na bino botika kala yango oyo. Manzengele, caniveau construit, trottoir aménagé, bordure construite, béton, des bandes, bandes aller, bandes retour. Ndenge beaucoup komona yango. On est déjà Manzengele opérationnel. Bokota, Bokota. Bana quartier Congo. Congo na bino. Congo botika kala. Eko visiter bino mukolo lelo. Jean-Jacques Okolo depuis États-Unis. Mbote bisika ezwami yo. 3 exemples production TV lelo makala. Oye ko visiter makala na bino. Kenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te, quartier na bino ekoma te. Benga biso, komela biso tokokende. Kolakisa yo pe epa na bino. Osepelaka na mosala tosalaka. Olingi osoutenir yango, numéro yango wana eza affiché. Benga biso, komela biso. Awa tobimi université. Ok, na droite na biso. Ok, rond-point Ngaba. Ceux qui ozongi na université. Ok, Kianza. Ezo. Ok, Capella. Ok, Lolo médical. Ok, Sende. Bana makala Bokoto, Bokoto. Awa toza na université. Na cadre ya kolakisa bino balabala na bino botika kala. Oyo eza production TV lelo. Epa na bino. Kabali solo. Partagez le lien. Et ça sent. Avenue qui passe ici, yango yo. Ovanda na kipasi. Ofutela na kipasi.
okola na kipasi yango oyo awa na Makala quartier Salongo bana Salongo manifestez-vous. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima bokota bosabone bopartage bolaike kipasi yango oyo avenue Kipasi quartier Salongo commune ya Makala. Bana Kipasi manifestez-vous. Bokoto 3 Hexa Production TV lelo na mboka na bino abele na bino lelo toye kopesa opportunité omona lisusu mabele na yo quartier na bino lupango na bino otika kala sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole bana Kipasi boya mobondo Kipasi na bino botika kala Kipasi yango oyo tobane nango a partir ya université tozozonga Kimwenza kaka po tolakisa bino Kipasi na bino Kipasi botika kala Kipasi yango oyo awa tobimi Kipasi Kimwenza oke na gauche na biso ozongi rond-point Ngaba oke na droite na biso okei Kikwit okei Victoire Kipasi yango oyo manifestez-vous après Manzengele Kipasi Manzengele eza na quartier Kwango Kipasi quartier Salongo à gauche na biso quartier Kabila
awa tozwi balabala Zaba. Ovanda na Zaba, ofutela na Zaba, okola na Zaba. Zaba yango. Zaba, commune ya Makala, quartier Salongo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Ok, yo wapi bokoto lelo toye kolakisa bino balabala na bino botika kala toye kovisite yango. Merci na intérêt particulier Bokor Dakar na ba émission na biso après balabala Mantengele tokoti Kipasi après Kipasi Zaba yango yo ozokende kobima nango vers l'université. Tozobima nango université, omoni lopango na bino, omoni balabala na bino. Moi gentil na commentaire benga biso komela biso numéro na biso yango wana eza affiché. Tozobima sikoyo vers l'université, collège Mapangila à gauche na biso, Mapangila à gauche na biso, Bana Zaba croisement l'université Zaba yango baringili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo sa
balabala mawanga yango bana mawanga yango oyo mawanga awa na makala quartier Salongo mawanga na bino botika kala mawanga yango oyo okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge mawanga ekoma te mawanga yango oyo bokoto abali solo partager lien pesa sango na moninga omoni mawanga na biso na 3 Exa Production TV omoni quartier Salongo na biso na 3 Exa Production TV manifestez-vous Bokota vous s'abonner vous partager vous liker bana makala yango oyo makala na bino botika kala balabala mawanga tobandi nango à partir ya université zozonga vers Kimwenza. Merci na papa Freddy Khalid pour notre soutien. Merci na papa Guy Mayala na maman Marie-Louise pour notre soutien. Merci na papa Agostino Luvangadio na maman Cathy Luvangadio depuis Paris pour notre soutien. Après Zaba tokomi awa na mawanga mawanga yango oyo mawanga botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te mawanga ya wenze ya mawanga yango oyo kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission zokoba na vlog na biso ya mokolo ya lelo kabali solo partager lien pesa sango na moninga kobomba lisolo moko te Trois Exa Production TV lelo toye ko visiter bana makala
pesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi il ne s'agit balabala mbandaka yango oyo bana mbandaka après mawanga tokoti awa mbandaka manifestez-vous Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana mbandaka boza wapi bokoto mbandaka botika kala mbandaka yango manifestez-vous merci na yo motu olandaka biso maintenant no s'abonner te osenge na yo pe osabone activer cloche ya notification pour ozangaka bavideo na biso te. 3 Zigzag Production TV, terrain à terrain. Merci na bana mbanzango nyonso mpona soutien. Ozokoba awa na Mbandaka. Tokutana sis. Normal. Tosala. Merci. Abana Makala. Makala na bino botika kala. Balabala Mbandaka yango oyo. Mbandaka botika. Oyebi susu ndenge ekoma te. Eloko ekopesa bino opportunité. Bomona ngo lisusu. Bana quartier Salon, hôtel Solution na bino yango oyo. Hôtel Solution dans moi. Après Mawanga comme awa na Mbandaka botika kala tobimi université lisusu na ngambu na biso eza commune ya Ngaba
commune ya Ngaba na droite na biso totikali focus na commune ya Makala. Bana Makala oza wapi? Makala na bino ngoya. C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Collège El Betel yango na droite na biso. Awa na balabala Lobo. Bana Lobo, manifestez-vous dans les commentaires. Lobo na bino. Lobo yango yo. Bokota. Vous abonnez, vous partagez, vous likez. Bana Makala. Papa Guy Kalamabi Aboma Soda. Na maman Bijou Mbuta na Irlande. Merci pour notre soutien. Bana Lobo yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Lobo boza wapi? Lobo yango yo. Lobo botika kala. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Amoni lisusu balabala na biso. Na 3 Exact Production TV. Ofutela na Lobo. Ovanda na Lobo. Okola na Lobo yango yo. Manifestez-vous. Panza sango, partagez le lien. 3 Exact Production TV lelo. Et pas Nabino. Quartier Nabino. La commune Nabino. Makala botika kala yango ya. Merci na Emile Moine na Manchester. Bon soutien.
Merci na Joachim Elenge na États-Unis pour na soutien. Lobo yango yo. Tobimi na lobo awa na Kimwenza. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye Bana Kimwenza, manifestez-vous, bana quartier Salongo, manifestez-vous dans les commentaires. Awa tokoti Mayembe et debushaka te tozala obligé tozonga tozela bino balabala oyo elandi Mayembe et debushaka te. Mayembe debushaka te quartier Salongo yango oyo. Tozongi tozela bino balabala oyo elandi. Bana quartier Salongo yango oyo. Manifestez-vous. Bana feshi yango oyo. Après Mayembe tokoti feshi na bino otika kala. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali Solo. Partagez le lien. Et ça Sango. 3 Exa Production TV. Lelo aiko visiter biso.
Feshi yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga 3 Exact Production TV lelo baye kovisite biso bandi na balabala Feshi à partir ya Kimwenda tozozonga nango université. Merci na papa Sano Bakala Jakuba Akilas koéquipier na biso ya mokolo na mokolo esika ezwami yo balabala Feshi yango oyo Feshi ekoma ndenge nini okola na Feshi botama na Feshi ofutela na Feshi yango oyo aka na systeme ya santé toma ndenge ya bokamo na boka kokila 3 Exact Production TV lelo na makala makala botika kala makala yango oyo bokoto awa tobimi na Feshi tobimi université oyo déjà eza embouteillage ya croisement université na Kianza awa tozwi balabala Kinzenzengo yango oyo na gauche na biso Hôtel Lafayette yango oyo awa na Kinzenzengo na gauche na biso Nzengo yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga complexe scolaire La Sagesse yango oyo na gauche na biso La Sagesse divine yango oyo na gauche na biso awa na Kinzenzengo bana Kinzenzengo manifestez-vous dans les commentaires. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesu Zambanayo.
lipangole lipangole bana Kintentengo boza wapi? Kintentengo yango oyo awa na quartier Salongo. Manifestez-vous, manifestez-vous. Bokoto, bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Vanda na Kintentengo. Vous foutez là na Kintentengo. Vous avez copié cette opportunité au monde en les sous-sous. Merci à papa Paul Mafuta depuis Hollande. Merci à papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Merci à Mavé Lutete depuis Allemagne. Je vais avancer un vlog na biso ya mokolo lelo. Bana Kintentengo. Kintentengo yango oyo tobandi nango depuis université tozozonga nango vers Kimwenza, toujours quartier Salongo. Salongo yango oyo Salongo kotika kala mpona makala. Bana Kintentengo. Manifestez-vous, manifestez-vous dans les commentaires. Tozokoba un vlog na biso ya mokolo lelo oyo toye kovisite balabala ya makala toye kovisite quartier Salongo botika kala oyebi susu ndenge ekoma te. Perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye. Bana Masimanemba boza wapi? Masimanemba yango oyo Masimanemba botika kala yango oyo kabali solo après balabala Kintentengo ya Hôtel Lafayette awa toza na
Masi Manimba. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker, toujours petit à petit vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. Pour visiter le quartier Salon. Ah, voilà, Makala. Balabala Masi Manimba yango oyo Masi Manimba botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bana Masi Manimba, manifestez-vous. Ovanda na makala, ofutela na makala, okola na makala. Omoni balabala na bino te na émission lelo. Benga biso, komela biso. Tokokende yo pe omona kozonga na numéro mosusu. Yo pe omona bisika outela. Merci na bana makala nyonso bisika bozolandela émission ya lelo. Makala na bino yango oyo makala botika kala. Manifestez-vous dans les commentaires. Après Kinjenjengo awa toza na Masi Manimba. Nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Baringili sumu koleka biloko akolia e. Alamwe masanga koleka molimo santu. Ona pesa bango na nzambo ya bombo ye. Kalabiso batutu ikoto sanzame. Kalabiso batu asumu eleki. Tozongela kaka nzambe. Etika hipokrisie. Etika hipokrisie. Bosamene tokolaka pona ninyo. Toyebi malamu bisoko banko ye. Diversité d'amour. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Awa tokomi na croisement
Avenue Kianza, Kianza, à droite biso, ok tout droit, ok qui super Lemba. Ok matete. Tokoko makuna te, tozozwa Kianza. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bala Kianza yango yo. Kianza déjà toza na quartier Kabila wana touti kotika quartier Salon na Manzengele tozalaki na quartier Congo. Après Manzengele qui passe tobandi quartier Salongo tina ne tokomi awa Kianza yango oyo quartier Kabila. Manifestez-vous en commentaire. Obanda na Kianza, futela na Kianza, kola na Kianza, Kianza yango yo. Bana Kianza, manifestez-vous. Fondation, école fondamentale Daniel Letwada. Daniel Letwada yango yo. Daniel Letwada. Merci parce que to banda kapé to silisa kanabiso to bandaki na Kimwenza okosukisela émission lelo na croisement ya Kimwenza Kianza ndenge tozokende esepeli na yango pesa merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na capitaine de l'équipe Papa Freddy Kalidja depuis Allemagne. Merci na Papa Paul Mafuta depuis Hollande. Merci na Pasteur Olivier Tabala depuis Londres, l'église du Christ charismatique prospère. Merci na papa Nabiso Agostino Luvanga na maman Kati
Vangadio. Merci na bana makala nyonso. Merci na maman Jolie Ngumbu pour un soutien. Émission na biso esukeli awa soki Yesu azongi te okutani mbala nsima na émission mosusu.